ngai lulu na ye liboso na bino po na kopesa bino ba information sur accident o esalamaki na nzela ya Panama. Ezali na deux groupes ba oyo bautaki na ville o ebengami Peña na ba oyo bautaki na ville o ebengami Turalvi. Nazali na ndeko na ngai o avandi kuna na Brésil yende mutapesi ngai ba info oyo. Donc bato o wana bautaki Brésil po bakatisi Panama, comme Panama na Brésil eza un peu frontière, donc bakatisaki bato ya Peña na bato ya Turalvi bakatisaki nzela wana po na ba accéder na Panama. Donc pour Panama ezali frontière na Texas, donc balingai bakatisa nzela wana po bakoma na Amérique, donc na USA. Na ba photo bozali komona ezali koleka na ba YouTube wana ezalaki ba image ya liboso yaki ba image ya liboso, après ba lokotaki bato ba mususu bazalaki na vie ba mususu baza na vie te. Donc au lieu ya ko partager tous les photos tozela mokie tozwa ba information ya bien, parce que na ba photo wana na petite sœur nanga a précisé à lobi boy ezali pour le moment ba identifier kaka famille mibale oyo ba perdre vie na bango. Na ba photo oboza komona ezokoleka famille moko ezawana balati bleu, bango nyonso balati bleu, mama aza na rouge à lèvres ya bleu, baza na mapasa, papa alati lunette, bango nde bakufi. Na ba photo ya mibale couple moko ezali jeune couple balati maillot ya RDC, baza nouveau marié, bango nde pe bakufi. Alors, ba photo wana mususu toyebite nan ba préciser te o bakufi na o bakufi te. Mais oyo azali mwasi avandi azana fleur, ba tie fleur ko pembeni avandi na mwana ye azana vie. Garçon oyo alati chemise ezali na ba un peu comme Versace ye pe azani na vie. Bana oyo ba misato balati bilamba pembe na papa na bango bazana vie. Gelor nanu na moni photo na ete menaza sur que ezali o alati bleu na mwana na ye a télémission na télévision. Je suis sûr que il fait la gelor mais na yebi na noté yaza na vie. Ezali na fille mususu alati orange. Ezobima orange fluo. Yende azaki na bana 5. Mobile na ye na bana 4 bakufi atikali kaka na mwana moko. Voilà. Donc pour le moment ba info toza nango yango wana. Na yango wana bazozela ba oyo ba lokotaki bazana nous vivants comme bazali na état ya urgence bazela po ba identifier bato bazaki na bango na bato soki ba yebi bango pona lokola ba voyager ki sans mikanda ba mususu pare ba bilongi na bango eza déformé par ba accident ya mai ou bien que ndenge na yo kaki petite sœur alobi ke ba mususu ba maboko déchiré elongi déchiré mutu déchiré, donc baza na bilamba. Donc ceux qui ba mataki nzela moko na bango o bazani na hôpital bango nde bakopesa biso ba information oyo azalaki nani o azalaki nani po bango nyonso ba utaki na Peña. Na yango wana bandeko na ngai na koyebisa bino lokwa non ba identifier ba oyo ba kufite, donc ça sert à rien to publier que bango nyonso ba kufito préciser na ba image na biso oyo azali na vie to komi baza na vie oyo ba kufito komi rip pona ba famille bazala au courant ya oyo ezali koleka. Na yango bandeko na nga na pesi bino vraiment mbote mingi bola la malamu et puis mes condoléances na ba famille oyo ba perdre bandeko na bango na nzela oyo. Nga pe na ko profiter pour na pesa conseil na bandeko na biso. Soki bozali na moyen te ya koya nzela ya tout droit, ya koya nzela o baninga bayaka boke ba na nzela oya ya ndambu nzela ya makolo eza très dangereux. Kotia banda na bino na mibasi na bino na danger te. Et puis na za komitu na un question toza komitu na biso nyonso bana wana bazana no mikese ke babotami na Brésil. Et loko nini tindaki bandeko na biso bakatisa nzela wana bazangaki visa, bazangaki mikanda, ou qu'est-ce qui les a poussés pour na bakatisa nzela wana ba se mettre en danger. Yangana tozo zela na kozela petite sœur na ngai akopesa nga lisusu ba info misusu ya sika pona toyeba pourquoi bakatisaki mai wana et loko nini poussaki bango batia bana na bango na basi na bango na danger pona bakatisa na nzela ya liwa o to bengi nzela
ya makolo. Merci mingi bandeko na nga. Nzambe abateli bino encore une fois de plus mes condoléances na ba famille oyo ba perdre bana na bango. Bandeko na ngai na kosenga bino nyonso ba bozali konona soki bozali na bandeko o ba perdre vie bo hésiter te kotindela biso ba mail kotuna parce que biso na ba contact tozali na yango na batu na Brésil to kosala tout po topesa bino ba info po boyeba ke bandeko na bino soki bazali na vie o bazali lisusu te po bokoka boyeba ndenge ya kosala deuil na bango. Merci mingi Nzambe abateli bino nyonso. Merci. Mususu balokoti onanu bakofite donc bozala pressé te mpona kopartage bato mususu geloro anapela mwana dawa monani geloro na mwana monani bakofite yango bopanda foto na bon bowela kopanda foto te po batebele baza na bakufe na bango te papa dada baelema vrai zoya deja po soda na ngana peti na ngana aza deja kuna na bango alors ayebisi ngai bazwi 11 personnes baza en vie na 11 personnes ana bana miki mpe baza en vie baza na salle d'urgence akomi mpe natineli na bafoto ya porte ya salle d'urgence ana tinelo donc baza 11 oyo bauti kozwa baza en vie. elongolaka moto na baukwe ekomisa ye hérité ya promesse ntango ekoki ya bana na nzambe o nanyango alingi alongwa na mawa e atelaka ka yeso yo motema e soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni e nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akanya salela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya nandini olamusaka nga na tomopanga te mikolo nyonso obakiselaka nga eloko moko soki loyebo te osopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te opesaka ngai kimia na motema loboko na mena mokufi na bango bamindele bango baku mindele bazolela biso koto pe tozolela donc ya biso ke tragédie ya ndani batoni ozokaona lisolo somo basi na motema okona kolela te kotambolela bato tosali bariske na nzela na bango tokomi pe totikala ya 10 minutes tokoma place tozonga tokobakisa biso eloko wana Nzambe pasi donc Cédric